perfectionné. Makambo toboya kilobi. Lisume koma nango perfectionné. Makambo toboya kilobi. Ekomi autorisé. Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exemples Production TV. Bienvenue dans l'émission de Bisson Mokola Lelo. Oyo, toye, pour faire visiter Bino quelques avenues du quartier Golf. Tabali Solo, Pesa Sango Namoninga. Kenda Libanda, Yamboka Kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi ici c'est Dengue, quartier Golf et Komate. Et qu'on peut savoir opportunité au moins appel quelques balabala à quartier Golf au Tikakala. Tobandi émission na biso awa na croisement ya avenue des Huileries na avenue de l'hôpital. Ozotika avenue des Huileries. Huileries yango yo. Tola kisabino quelques balabala ya quartier Tabali Solo, Pesa Sango Namoninga. Awa tozana avenue des Huileries, avenue de l'hôpital yango. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Avenue de l'hôpital bétonné. Avenue de l'hôpital yango. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que merci na Kolonzambe mopesi na pema mopesi makasi ye motu asali ke tom oyoka na lisusu na mokolo lelo. Merci na babone na biso nyonso. Merci na yo motu nano s'abonner te me olandaka biso. Awa tozana avenue de l'hôpital. Croisement de l'hôpital province yango. Province P béton de Kota. Province yango non.
toujours avancé na avenue de l'hôpital, toujours qu'on a vers Wangata. Donc on a vers Wangata. Ce qui ok tout droit, ok vers morgue. Et à maman Yemo. Avenue de l'hôpital, les avenue à morgue à maman Yemo. Ba morgue nyonso mibale. Morgue akala na morgue. Oyo ba benga ya Kimbuta. Et tokokoma na morgue te. Avenue Wangata yango oyo. Soki ozwi droite na biso okei vers commune à Kinshasa. Vers commune à Kinshasa. Ozwa Wangata. Ezongisa biso ville. Na yo motu ozwi biso sikoyo tolobi lelo tokotambola na quelque balabala ya Gombe. Awa toza na direction ya Wangata. Wangata ebandi depuis boulevard du 30 juin. Ekei ti na stade de Martyrs na commune à Kinshasa na quartier Diallo. À droite na biso hôpital général ya mama Yemo. Oyo entrée morgue. Sortie à morgue yango oyo. Topesi mbote na communauté 3 Hectares Production TV Mobimba. Mbote na papa Freddy Khalid en Allemagne, mbote na papa Paul Mafuta na Hollande, mbote na papa Guy Kalamabi Aboma Soda, na mama Bijou Mabuta na Irlande, mbote na papa Seba Bandona na Danemark, mbote na papa Philippe Mbungu na France, mbote na papa na biso papa na biso Guy Mayala na mama Marie-Louise na Paris. Awa na gauche na biso terrain ya mama Yemo. Terrain ya mama Yemo yango oyo. Na gauche na biso okenda libanda ya mboka. Oyebi lisusu ndenge terrain ekoma te. Terrain ya mama Yemo yango oyo ezalaka kaka basalaka kaka ba entraînement. Hôpital à mama Yemo yango oyo na droite. Awa toza na balabala Wangata. Merci la communauté 3 Hectares Production, toujours avancé. Toujours avancé, awa, dans le croisement, il y a avenue Tombalbaye, na Wangata. Tombalbaye na Wangata, ce qui, ok, tout droit. Moko ya l'entrée ya mama Yemo yango yo.
oyo baentrée awa na Tombalbaye oyo bachange nkombo ekoma Rochero Taboulé. Ezo avance awa toza na avenue Tombalbaye yango oyo Tombalbaye botika kala oyebi lisusu ndenge ekoma te. Bokota bosabone bopartage bolike. Kinshasa na bino Kinshasa botika kala. Avenue Tombalbaye yango oyo okei tout droit okei vers Notre-Dame de Fatima. Notre-Dame de Fatima eza na quartier Golf. Direction province de Tonné. Tombalbaye yango oyo okenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te. Benga biso komela biso tokokende kolakisa yo mpe epa na bino. Bana Gombe manifestez-vous baba lisolo partagez lien tobomba lisolo yo moko te. Awa tozongi na croisement ya Tombalbaye. Croisement Tombalbaye na avenue des Huileries. Soki ozongi na gauche na biso ozongi rond-point Huileries. Donc ozonga rond-point Huileries te. Ozokende zili. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci na abonné na biso, merci na yo motuna no s'abonner te na Olanda ka biso. Osengi pe o s'abonner. Awa tokomi na croisement ya Colonel Ebea na avenue des Huileries. Soki ozongi na gauche na biso okei Ifasik. Soki okei Ifasik. Soki okei tout droit okei boulevard du 30 juin, tokende boulevard te. Tozwi Colonel Ebea. Tolakisa bino ndenge Colonel Ebea ekoma. Colonel Ebea bétonné.
tozotambola likolo ya beton. Colonel Ebeya ebandi côté ya concession ya OCPT mopanzi ya Ifasik ekei ti côté ya avenue Kasai. Colonel Ebeya ekei ti na croisement na yango na Kasai. Colonel Ebeya edéboucha te na avenue des Sénégalais. Kabali solo partager lien. Bokota. Awa croisement ya province yango yo. Croisement na yango na Colonel Ebeya yango yo. Tozo avancer na vlog na biso ya mokolo lelo. Oyo toye kotambola na quelques balabala ya quartier Révolution à Gombe. Révolution botika kala yango yo. Croisement Wangata Colonel Ebeya. Wangata yango yo croisement na yango a Colonel Ebeya. Okenda libanda ya mboka kala. Oyebi lisusu ndenge avenue Colonel Ebeya ekoma te. Base Exact Production TV. Toye kopesa yo opportunité. Komona lisusu otala avenue Colonel Ebeya ndenge ekomi na tronçon na yango entre avenue des Huileries na
perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé yaya masula kobangolaka motema ye awa toza na avenue Kitona yango oyo qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait. Kitona ezozwa béton azosala mpe caniveau en même temps béton yango oyo Hôtel Royal yango oyo béton ezokota na balabala Kitona eza balabala ya Arrêt-Sabena eza na croisement ya avenue Polo Maurice na Kitona yoko komona béton ekoti awa pe ezokontinue kokota awa na croisement ya avenue du Livre na Kitona tozwa avenue du Livre yango oyo merci na bino nyonso balandi na biso avenue du Livre pe bétonné na tronçon na yango compris entre Polo Maurice na avenue des Huileries tokende vers Huileries quartier Golf. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goût à la simao yesoyo yesu zambala yo oluka baboye ya yesu yakala yo ipambole les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que Bokota. Bon s'abonner, bon partager, bon liker. Toujours avancer na avenue du Livre. Tobandi nango na croisement na yango na Kitona.
tozozonga vers Wangata. Omoni lupango na bino, omoni hôtel ozalaki hébergé awa na quartier golf komela biso benga biso. Quartier golf ebandi na avenue du Cercle eke kosukela na avenue Bandundu. Awa toza na croisement ya avenue du Livre na Wangata. Soki okei na droite na biso ozongi boulevard, okei na gauche ozongi kombe na Kinshasa. Awa toza na avenue du Livre. Avenue du Livre yango oyo. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Avenue du Livre bétonné. Avenue du Livre bétonné. Peu praticable. Circulation ici et zongi. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Avenue du Livre yangoyo. Avenue du Livre Botika Kala. Otala ndenge ekoma. Avenue du Livre bétonné. Avenue du Livre Awana Gombe, quartier golf. Topesi, merci. Ayo mutu ozolanda biso, maintenant nos s'abonner te. Tosengi pe o s'abonner. O activer cloche ya notification pour ozanga ba vidéo na biso te. Abonné na biso nyonso topesi bino merci. Na ndenge bozo liker, na ndenge bozo partager. Quartier golf yango avenue du Livre. Comme un croisement du Livre na avenue des Tuileries. Ok, boulevard. Na gauche na biso direction générale ya régie des eaux et dans le quartier golf. Direction générale ya régie des eaux ya mwana quartier golf.
tozobima boulevard du 30 juin. Kaka ndenge toannonsaki yango na début tokotambola na quelques balabala quartier Golf. Tokomi na croisement ya avenue des Huileries. Croisement yango oyo okei na gauche ozongi batete la Royale, ozwi na droite okei gare centrale. Boulevard du 30 juin botika kala yango oyo toza déjà heure de pointe, heure ya bambouteillage. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. On vend dans le quartier Golf, on foutait là dans quartier Golf lelo. Oye kolakisa au quartier Golf au Tikakala. Oye kolakisa au quelques balabala, quelques avenues dans le quartier Golf. Tobandaki avenue de l'hôpital, Okei Tombalbaye, après Tombalbaye, Okei Colonel Ebeya, après Colonel Ebeya, Tozu Kitona, après Kitona, Tozu avenue du Livre, après du Livre, Tozu avenue des Huileries, Tozu dans le boulevard du 30 juin, dans le boulevard du 30 juin. On a besoin de soutenir Bisso. Numéro na Bisso, déjà affiché. Benga Bisso, Komela Bisso. Toko solo là. Ouais, tu es dans le boulevard du 30 juin. Boulevard du 30 juin, heure de pointe. Bien beaucoup comme on a un embouteillage, embouteillage. Vérification des écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Boulevard du 30 juin, yango croisement Wangata. Boulevard du 30 juin, beaucoup comme on a déjà aire de pointe. Embouteillage, embouteillage, awa. Kaka po na kolakisa bino quartier Golf na bino quartier Golf esika ina avenue Bandundu avenue oyo ya Sonas lelo tokoma kuna te tokozonga prochainement kolakisa bino yango ntango tokoya na spécial quartier Révolution.
bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. À gauche na biso ambassade ya Afrique du Sud. Ambassade ya Afrique du Sud yango oyo à gauche na biso. Ah. Kabali solo pesa sango na moninga tozokende vers avenue Colonel Lukusa. Yango pe bétonné. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kinshasa na bino yango oyo Kinshasa botika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te. Avenue Colonel Lukusa yango oyo tokende kolakisa bino Avenue Kalemi. Bana Gombe, boza wapi? Manifestez-vous, Kabali solo. Pesa sango na moninga 3 Exa Production TV akotisi video ya sika kaka na cadre ya kolakisa bino ba quartier na bino botika kala, ba commune na bino botika kala. Na droite na biso ambassade ya Soudan, ambassade ya Soudan yango oyo na droite na biso. Bana Kinshasa, bana mokili mobimba Kinshasa na bino yango oyo jene boko komona beton na beton ekoti Avenue Kalemi. Na droite na biso Marsavco yango wana, Marsavco yango wana ozwi Avenue Kalemi.
Gombe na bino botika kala. Gombe yango yo. Avenue Kalemi. Yango yo. Kaka ndenge tolakisa bino la fois passée. Golf ezobanda na ngambo oyo à partir ya avenue avenue Katanga. Avenue Katanga. Ekei kosuka na avenue Bandundu. Partagez le lien. Kabali solo. Activez cloche ya notification. Pour ozanga kaba vidéo na biso te. Bokota. Bokota. Bon s'abonner. Bon partager. Bon liker. Kinshasa na bino yango yo. Kinshasa botika kala. Avenue Kalemi yango yo. Avenue ya casier judiciaire. Ce qui opusani liboso ekomi avenue du fleuve côté ya quartier Les Mers. Tozo koba tomoni pe misala ezo salema. La modernisation na bétonnage ezo salema. Liboso Bokota. Bala Kalemi yango yo. Awa tokomi na croisement avenue de la Mission. Avenue de la Mission na avenue Kalemi. À droite na biso casier judiciaire yango wana. Casier judiciaire yango wana na droite na biso. Béton na béton. Bien oko komona ngo Kalemi. Ngambo epe ezi béton. Sala pe ezo continuer. À gauche na biso nde place nini ambassade ya Rome, royaume à Maroc ezalaka. Ya lisusu te. Kabali solo pesa sango na moninga avenue Kalemi yango yo. Kalemi botika kala.
Kalemi na Gombe. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fait? Kalemi bazo bétonné yango. Ah, toujours quartier golf. Kabali solo, partager lien. Je peux si merci na papa Guy Kalamabi Aboma Soda na maman Bijou Mabuta na Irlande pour le soutien. Je peux si merci à papa Gervais Luboya en Royaume-Uni. Je peux si merci à papa Paul Mafuta na Hollande, papa Freddy Kalidia en Allemagne. Toujours avancé na Balabala Kalemi. Kalemi bétonné. TVza radio ke kaka ne tolobakango kaka na système ya Santutoma na ndenge ya Bukamona Buka Kukwila. Tozokoba na vlog na biso ya mokolo lelo na quartier golf, bana golf boza wapi ovanda na quartier golf ofutela omoni immeuble ovanda kabali solo partager lien koboma ngoyo moko te tozokoba Kalemi yango yo kala mingi te croisement Kalemi na Katanga. Tokozwa Katanga emema biso na avenue Lukusa. Lukusa na quartier Croix-Rouge. Déjà avenue de la Justice. Mais tant aux hommes à likolo côté à golf et comme avenue Lukusa. Tozo koba, tozo avancé. Na vlog na biso mokolo lelo mosala bétonnage avenue Kalemi ezo continuer ndenge bozo komona modernisation et réhabilitation. L'isoume comment nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vraimen mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission. Merci na papa Guy Mayala molongani ya maman Marie-Louise à Paris. Merci na papa Gervais Luboya. Merci na Mpombato de Toukin Thierry Chako Omokoko. Na France Patrick Bokolomba Mpela. Na France papa Seba Bandona. Na Danemark tobosani yo te tozo avancé na vlog na biso ya mokolo lelo. Bana Gombe na bino yango yo
Gombe botika kala boyebi lisusu ndenge ekoma te toye faire visiter bino Gombe omoni epa na bino te omoni balabala na bino te komela biso benga biso tokokende kolakisa yo mpe epa na bino balabala katanga yango wana etikali nsima na biso awa tozongi lukusa balabala lukusa yango oyo Merci Nabino parce que vous allez qui est belé. Merci pour un intérêt particulier pour accorder la vidéo Nabiso Mkololelo. Merci Nabino pour un partage, pour un like. Aujourd'hui, l'autre il y a qui visiter quelques balabala à quartier Golf. Omoni balabala na bino te lupango na bino te komela biso tokozonga prochainement na deuxième partie à quartier Golf toya kolakisa yo mpe epa na bino osepeli na émission mokolo lelo pesa merci na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Bangonde va sponsoriser l'émission à Lelo. Et ça, bango merci. Yo peut, vous avez besoin de soutenir Abisso. Numéro Nabisso, Yangoana, est affiché. Ben Abisso, comme l'Abisso. Soutien à yo et vous allez la bienvenue. Awa toza na croisement ya Colonel Lukusana avenue Kolwezi. Kolwezi yango oyo. Kolwezi yango oyo. Oni misala ezosalema kuna. Yango oyo tozela yango kuna. Avenue Lukusa, c'est comme déjà air de pointe. Quand on est beaucoup comme on a en gros. Abali solo. Et ça, Sangona Moninga. Partagez le lien. Activez la cloche de notification. Vous avez une vidéo na bisote. Kinshasa na bino botika kala yango yo. Kinshasa yango yo ana balabala Lukusa. Perfectionné makambo toboya kilobi
tokoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorise yaya masula kobangolaka motema ye na yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire. Ah, on comme un croisement, il y a TSF Lukusa. Avenue TSF Yangoyo. Avenue TSF Yangoyo. Dans le corps comment Yango. Toujours quartier Golf. Avenue TSF Yangoyo. Toujours avancé. Dans le vlog, nous sommes encore là. Sagesse avec un ennemi donc on m'a contrahi sans goûter la simao avenue TSF Yangoyo le ekendaka vers Notre-Dame de Fatima là-bas les solos partagez le lien Tozongi boulevard du 30 juin TSF Yangoyo vraiment TSF boulevard du 30 juin Chancellerie des ordres nationaux Yangoyo à droite na biso Chancellerie des ordres nationaux
awa na avenue TSF à gauche na biso OGFM yango wana awa toza na direction ya SNEL avenue TSF yango oyo na croisement na yango na Tombol Bay nde okokuta Notre-Dame de Fatima. Et pourquoi comment on a TSFP détonné? Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Là, tu as un système à Saint-Thomas. Il y a beaucoup de gens qui sont à vous de juger ce qui s'est fait de ce côté. Avenue du Livre et Angoyo. Avenue du Livre et Angoyo. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge epa na bino ekoma te komela biso benga biso tokokende yo mpe omona epa na bino émission na biso mokolo ya lelo esukeli awa. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda yango osepeli nango, partager lien, s'abonner, activer la cloche de notification. Merci à la communauté 3 Production TV Mobimba. On a soutien à Bino. Awa colonel Ebea. Bien le Bela Kiango. À gauche, à droite, na biso Ifasik. Ifasik na yango wana. Ifasik yango wana. Merci Nabino. Soki. Merci Nabino nyonso. Andenge bolandaki biso. Soki yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. Otelemelaki tribalisme lobby lelo te na nsima na yo mokongo moluba moswahili. Surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a pas trahi sans goûter la ciment.
yo, Yesu zonga na yo. Oluka, babolye, ya Yesu yakana yo. Ipambole, ipambole. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que